Allô? Oui, ça va tout. Muda. Bon, c'était mon lit, hein? Maintenant, ça va. Ça va. Bonsoir, la famille. Bonsoir, Bana Gombe. Bana Gombe, Bana Kingakati, bonsoir. Ah ouais. Allô? Oui, allô, bonjour, bonsoir. Bonjour, papa. Ok, c'est une minute, sinon mes cadeaux activés. On a activé le Bluetooth pour les permettre. Hein. Allô, Allô, oui, maman? non, oui. Est-ce qu'on peut appeler qu'on a déjà la Bluetooth pour aller en direct? Ok. Donc, Bluetooth. Donc, ce qui beaucoup qui peut là, je suis en direct. C'est beaucoup bien là. Ça fait du monde arrêter. Et ça compte les jours. Ça compte les jours. Vous voyez. Donc, je crois ça va. Vous avez bien? Non, mais qu'appelle na Bluetooth. Moutmoka kokyo benga. Abenga nata na Bluetooth soit connecté ou pas. Donc, le numéro n'est pas liboso. Parce que voilà. Ah là là, Bluetooth. Ah, il fonctionne. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir, Karine Mokonzi. Bonsoir. Ma petite soeur, Nadal Confrère, non, je t'appelle depuis les États-Unis. Nana Benga, ok, Nadinga Voka na Musika. Mais ce que je c'est parce que je n'ai pas pu dormir. La lalité. La lalité, parce qu'on a dit, oui, ceux qui m'ont tourné à Boumayo, ils ont mieux. Ceux qui, au quotidien, il faut l'ongolango. Même Bible lobby, ceux qui les boquent au Tumsa, au Katayango. Tant on a mon vidéo, na garçon, on a pas autant à combo, aux acquis, on s'est coupé là. En tout cas, Karim me continue à l'alité. Je n'ai même pas pu suivre la vidéo. Ça dit, courage à côté de la vidéo, les a quittés. Mon thème, on a la moto, c'est comme si, les temps de coeling dans la famille, n'a pas propre. Moi, on a un doki, moi, on a un moto à fond, les portes, n'a pas tenu sur finger au lelo. C'est lui, il m'a bandi en gros. Azaki copain, c'est vrai. Mais pas tenu sur finger au lelo. Tout le monde, les gens qui t'insultent actuellement là, il m'a fond là, bangonzela. Il m'a ridiculisé yo. Okoko limbisa ye na musika parce que pose à la clip na limbisi ye au monde ndenge jibe pena zalaka jibe pena baka na limbisi moto eningo bate tozonga ba massa non na limbisi na ngayo c'est bon au limbisi c'est bon mais à cause de son entourage na yote à cause de son pote na yote wana erreur munene au sali ma petite sœur garçon wana quel que soit vie na ye abonga comme na ba milliard yo foye bana mutuna yo o limbisa ye na lobi limbisa no ye mais à cause de la proche na yo le sauter si kaya ba asala vie na ye pour moi on a za mona ngabe
na bato nyonso oyo soki obimi na bacopain soki mibale ou 4 moto ya mabe oyo kokozonga na ye mpe teta nde garçon wana ake kopesa bainformation na yo meme mpa bato oyo bosololaka te tala ndenge ake na mwa minute mokie kaka oyo binene bokabwanaki asalaki ami na bato nyonso tu oyo bazalaka contre yo facile moka ndenge wana azonga na entourage na yo non soki osali erreur wana mwana na kobekisa yo liwana yo eza na maboka mwana wana liwana yo eza na maboka mwana wana garçon wana aza mutu mabe. En tout cas, je ne pensais même pas que tu allais prendre mon appel, mais je suis très ravi. Nana Chicago, je suis très ravi de nous appel nanga. Conseil na pesio pour aux âmes motobiso to lingi. Nous on souffre ici la temps tout le monde a bazo sala yo moi ba pic. Mikolo makamune zo bonga. Soko zui mutandengo no zongi na entourage na yo pardon. Karine comme mekate pardon te seigneur pardon. C'est-à-dire que moi je te prends comme une petite sœur. C'est quoi je te dis là? Nazo eza le pas conseiller petite sœur nanga moko propre directement. Directement. Mutu wana simbaki mbeli. Oyoki mutu wana tumbola ki ombela ngara bumayo. Arate ko bumayo, ko zonga saye, ko zonga na ye bote. C'est de loin. Na musika. Soki oké na musika moni a personne bote bonjour, ah bonjour leki na. Oko va na tembe na yete. Binene boko za suko solate. Akoko tu no likambo tu no Karine ndenge makam. Non. Là, il revient pourquoi? Parce qu'à mon comme il a succès, il cherche la visibilité. À mon succès, il y a une visibilité. Parce que ma camba qui n'est pas là, mon qui est mon pesa galu pemba. Ma camba ça qui tourne à mayo. À l'ouka qui bat, nous sommes quatre qui battent beaucoup c'est visibilité. Mon tour a pesi en côté. Mais il est très étonnant, mon qui est visibilité ça m'a cassé. À l'inga zone à moi pembe na yo. Tu vois le langage qu'il est en train d'employer. Ah bon mobile non, je vois Camerounais pour dire que c'est un garçon cool à comprendre. Non, c'est pas quelqu'un de cool. C'est quelqu'un de très mauvais. Il est mauvais. Makambo yo trouble héritier bandi pe na ye. Soko yiba ngote. Yo problème en héritier bandi à partir garçon là. Tant au bine bokaboni allez à mélanger tout le monde. Héritier ça la keni. À continuer héritier na kati ko finga héritier ko finga batu nyoso. On va qui tout autour na yo pour que à salir yo. Pour lui c'était quoi Abel c'est un héritier. À mon que estimé héritier. Il est parti loin. À comment citer, comment il va faire, citer, comment il va faire. Vraiment, Karine Mokonzi. Ce qu'on sait qu'il y a une erreur, ce qu'on peut être par hasard, mais il fallait même pas tirer la vidéo. Il fallait même pas écouter la vidéo. En tout cas, je te demande, ça l'émission, ça va te faire, excusez-moi, garçon, là, qu'on a la pembe naïete, to boye, biso bato, to lingaka, to lingete. Garçon, monsieur, ce petit, on a monsieur, azaka cool. C'est un garçon très respectueux. Depuis que j'ai suivi une émission très intelligent. À éviter n'ayant. Parce que Azan a respect pas n'ayant. Mon tutu, il faut respecter. Il n'a pas de respect, c'est un garçon impoli. Quand tu vois même comment il parle, il est très impoli. Très impoli dans le langage naïe. Même la façon de se tenir. Comment tu te tiens devant les gens. Il ne sait pas se tenir devant les gens. On ne s'agit pas comme ça là. Il faut être respectueux. Pour la première fois, il s'impose. C'est comme si vidéo Zaki a comment s'imposer, tout ça là. Non. Un homme qui a le respect, un homme qui sait vivre avec les gens. Il faut d'abord être doux. Mais il y a une moto. Vite, Karine Mokonzi. Pardon, ma petite soeur. Parce que pour ne pas trop rester au téléphone avec toi là, dans le baming était donc voilà. Dans le bakawana. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Bonne journée, hein. Courage. Merci. Ok. Bon. Je crois là répondre. Ah là là. Appelle M. Koti. Et Cathy, ceux dont qui répondrait. Nande papa bengi obi lobia kokiola la te et choqué nga surtout na bana en fait bana membre ils ont deux groupes ils ont bana Gombe na bana Kingakati bon bah c'était mingi surtout na bana Gombe parce que na kota y na groupe bana Gombe lelo ba avant midi le on attend na aller kuna
nalai na bana gombe me bamisusu baa na mosala bamisusu bazalaki mpe na groupe te donc oyo na okoyebisa bino boye parce que nayebi bamisusu bakokota retard eluka esu na bandelama ere nazwi quelque appel ya bato. Allô? Allô ma baronne. Eza moko bafani na yo na bengi na solano ya propos ya centimètre. Je sais pas si tu te rappelles vraiment de moi. Basere mozala na kina voya poto otiaka musique mobo ya senti na benga ko na za poto na silika makasi orapelanga to solo doaka. Pourquoi kolinga koza associé na mutu oyo balobi mutu so asalaki mabe asengi bolimbi so benje su pembeni cela veut dire abosana quelque chose. Tobo ite boko ko se pardonner et tout mais base à distance. Ka distance ya yembelo wana yo pete distance na makam na yo. Kolinga ko approcher sous mutu ta memela oliwa car un moto za vraiment na conscience ki bato. Ba héritier wana ba Félix waze ko ba bunda pona mo mbali wana. Bainga bacha mutuno na se tobo ite ko mo sambelo lingi réconciliation na mutunyoso. Un jour peut aux assis pour que suna ndako Myriam OK le basu se réconcilier. Tant bato bazo pesa chance batunyoso te balinga ko na ba délire abuzoba. Eza na bato balinga ko na bolingo ya bien na makambo ya bien. Tant au moment na bato bazo za desi et ça peut passer. Ngano natali émission te mena moni bato batinde tininga ba lien ba benginga mutu na yo ya koyokisa bato mitema pasi pe boete toza bato toujours à la choquer na makamno sozi problème ko biso toza ka choquer toujours dans appétit toujours dans la kimia c'est comme si moi na oza proche ya ba maman na biso et tunjo ka toza ka bato moto lingela ko ka bola mutu na vie mais senti so asenga ki pardon. Vous à la distance, vous sur la musique, quoi, approcher na makamna ote ya abosa nini o ya linga yo zo pembe no pacha mutu na ona se. Hein, abosa nini. Je préfère même au sata vidéo na Dondi. Dondi azaki restant vers tes fans, mais yete. Na otulanda papa mo oto sa l'émission à mutalbosa lobby, mutu a salir yo lo kwa centimètre. Ya takutu pardon go. Elle est capété. Mutu a salir yo ti o koma ki humilier ba refoule yo beto sala bozanga osanga biso pongi ba finga yo ba nyonso ba chroniqueuse nyonso ba za contre c'était centimètre akeki azwika binemi nonde ka papa na otolo ba na rappelo lisusu binemi nonde ya komise ba proche na yo ale lelo lisusu yo sala vidéo na ye ya toza bana nzambe tozo bondela toyebi valeur à pardon. Et sa puissance est libérée. Oui, bien sûr. Mais cette puissance est libérée. On faut approcher mon toit. On a comme ma pembeni na. O yebe lo kwa yeko luka. Alando pour na succès. Soro si la ken ngakata. Muto bengo ya na ye. Karine c'est ya Karine. Azaki moi si na te yende ya Karine. Yango yo ningi so approcher ye pembeni na yo ya pardon. Ko décevoir pe batu boité. Ozo samite mabatu mingi tellement batu baolinga koka baozong sa bolingo mais jusqu'à quand obandozo kisara bato yo sengi pardon batu balimbi sozo kisi batu bae olimbi si c'est pas bien biso toninga to yo ka ba conseil maman Charlotte ozana maman moko c'est une grâce ya mingi baoluka ba maman boy baozwa te mingi bazoluka ba maman ba ebi nzambe bazozwa te ya ozi opportunité na samo yo ba pesi yo demi-dieu kwa maman Charlotte azakanga mina nzambe alindi nzambe atteste-toi ta mère aza muto asambelaka auti olobaka pardon eza puissance eliberaka tolimbisi maman Charlotte tolimbisi yo mpe limbisa senti toboyi te me koaproche ye te tikai na vi na ye tikai na vi na yo sa badelire na ye otu bimisa nzembo aya contredire ya bi ya grâce mbizi eleki ya yo ale mutu wana susu yesu pembeni na yo ya botunela biso nano abosani nini oyo abosanaki epa na oyo yangalinga yo récupéré alingo ozwani pema na yo atia mutu na yo na se je préfère olimbisa Myriam mais senti te Myriam ezalaki baincompréhension mais senti te ya pardon na bolingo ya nzambe oyo eza nango photocopie original ezalaka te photocopie ezalaka te vi na mobimba yango wana so lelo kandi miso tie mutu na se bato baolela lelo Didi azalaki papa base atie mutu na se tout le monde plaire mais bana ne mutu baosouffrir
C'est comme toi, ceux qui le tiennent, c'est maman Charlotte qui va souffrir. C'est pas le bateau, non, non, c'est ta mère et ta famille. Tu as vu nos sérieux. Aux hommes aussi qui toquent, nous avons fait la qualité à basi, au bagnons, au bazaranango. Fansam tout kinia. Azan de konayo, botika li famille. Bonjour, bonjour. Ya quoi procès na makamno li soute ya. Ndemo sali bon webi combien de fois nous okisi mutema Félix waze quoi. Ozokisi mutema ya héritier atakutu boyoka na alisute. Obi ndi ozokisi mutema bato bandoko babundela ki obi tumbeze makasi. Mbala na koza pembe note. Ya na obi omoni bando bo mwende na vandi calme. Nyangina absolument toute vérité n'est pas bonne à dire. Tika no bakomba bato. Po bato otanga makombo ya oyeba pe mambo mususu o regretter pourquoi do yo loba o loba. Bon, atena ebi na makam na bangote. Mais na esprit ya bien ozamu nzambe osambela nzambe mi batela nzamba batela yo. L'homme prudent voit le mal de loin et il se casse. Bible mtelobi o pardonner ye mesala na miso aigle monaka musika ko mona atika sentiment o ekoti su mutu na sebiso pe to bosani yo me mama no tika na susino ya libela. Baza binemi na ote so esengo pardonner ba nyonso o bande ki kolinga koza ba classe na bango pardonner. On est d'accord avec toi olimbisi bango esili. C'est quoi problème na ngeza awa? Est-ce que bino botuninga? Omoninga banatongo noko bakototate mission te po niveau ba donc voilà. Si pour le mal les a zela s'il te plaît. Omoni banda mambo e bandi lobi. Lobi na pourquoi je crois erna meke ko répondre na suka batunya so babenga lelo bana membre ba chinois bana ya kinakati ya Gombe babenga même na ba chef à groupe bagani linga do lande to so la chef à groupe moko chef à groupe moko maman nana un hôpital tension n'habite c'est tension c'est minima par rapport à vidéo à Lobi na biboum ata même ce bouquet na ce qui tribunal ce qui parquet ce qui wapi babi obomi mutu omona mutu aboma mutu avant ba bomai avant ba tchena kasho ba yo kakai omoni mabe na bino ba chinois ezanini vitesse non toche bon tozotia majorité plurielle non nazotia pluriel parce que Eriolo ba yo talité mais batu ko pe ba ono ba bango pe batala ki non ko batala ngote po ba yebinga na zora attention na makamna yo so na tel makamna yo sala nga palpite de cœur et tout yango no linga ko totala te batu so ba benga ka mutu na bino tala te tant na moni direct no na bina kota mais la lundi de prédication maman Charlotte o asaliso ya 6 minutes sur le pardon j'ai aimé vraiment voilà donc on le baké lobby na live ce qui parce que on a déjà mambi mutunyo sorting à ce qui a fan ngati parce que au coquille jamais au mon vidéo ba mo banjo finga non ba banda na poser question celle mutabenga nga lobby je crois que tout non deux papa FMI na maman nana ko no ben on rappeler mais papa FMI je crois na rappeler qui kal na même boutouana donc on le bayon mambi même so qui mutu abomi mutu batuna kado il faut ki botuna ngana la baronne pourquoi vous savez les vidéos tout la baronne et bandi ndeni boyo ki na mboke ko décider ndemo décider wana tim et bah, on va vendre finga. Moi, si on répondait, l'obi m'a bien le même, m'a bien le m'a bien battu. On va vendre qui au finga. On va vendre le m'a bien parce que on a les libres fans n'a pas finga té. Bon, le cabaye ba, bon tout là, c'est fait ba moni m'a bien. Bon, le cabas conseiller. Bah, la quête côté il fallait pas bon. Bah, on va vendre finga né, bah on demandait qu'on répondre. Alors, il faut pas bon mélanger. Non, bon mélanger ma cambouté. Et le droit la question moi quand on a la baronne et bandé ni bon qu'est-ce que dans ça pour bobiter la baronne soit il fallait pas mais là je crois que ce qu'il fallait pas pour on a sali bitatindenga maman nanga donc je ne pense pas que ndebo yo karata voir maman nanga okoti nanga na erreur non et puis je ne pense pas que bino bwana souci à vinanga kolekanga non bolinganga oui c'est malheur nanga boka pasi oui. Mais il a qui cité quand il a la classe donc quel que soit le problème il faut aux orateurs au tuni mutoyo qui est après le moment qui était côté au salaire mabé au lobby mais côté quand même au salaire bien parce que on a ça va faire on a bien to solo la transparence donc toi clair bon on a c'est dans ça comme on a on a ça c'est pas la maman bon c'est la Chine c'est parce que
na yebi. Mais net wana ya lobby na expliquer ba tumsu de na téléphone ba ko ba na numéro na nga o non c'est la live ba benga ki na expliquer ba na gombe pe na expliquer je crois besoin ki kutu na mini ya mama tam su ba na kinga kati nde na zo etant yo ti la ba voice té vu que na ndon bon ça donc ça bloque donc ba na gombe et on a préféré olena ça ba voice na tinda na groupe koto na tinda koto nde na préféré na ça direct na tika ba tu ba loba o yo poser na question la baronne et banda ndeni to boyeboy ayo qui après ngate la baronne au salaire ba bien. Bon, ma chérie, parce que ça fait par rapport à quand on expliqué, parce que nous avons vraiment la vidéo, pour bien nazora palpite na makamba Karine, moi na komi kolela nzambe sunga na ben otala ngote. Tout à l'heure na oti musalelo Nathalie kana moni prédication ya maman Charlotte et tout ya onde Nathalie. Tant na moni na direct na lobby na kota ko pardonner ça m'a bêté tout ça bana nzambe to ki église à quoi bon to kenda église pour te pardonner limbisa makam na bino en privé zabino le quoi moni que yomo yebi ba raison ni permettait pour ça la vidéo mais prochainement faut que mon na musique ya faut que mon na musique. Merci beaucoup. Ouais, bisous bye. Merci. Donc voilà, voilà ma belle. Allô? 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 Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Na bengi po na Holanda live osali nalandaki pe video osalaki na senti nalandaki prédication ya mama na yo nayoki nyonso peu importe les raisons osalaki video wana Karine okokozala na raison comme mpo okozala na tort mais onga namonaki mabe senti il fallait pas peu importe les raisons depuis ce 14 oui c'est vrai il faut pardonner. Ma chérie, bon, Zéla, quand on m'a lobaté Zéla. Ok, il fallait une ligne, il fallait pas vidéo, hein? Ok. Au yébi ko tout est ko limbi sa monde nge bande là qu'il y a pas de problème to bande kay côté yozana. Il fallait pas vidéo, si ko imaginer que ndenge yo ebi ke Karine alobi sa senti pour sentir finga Karine finga maman bango to asala onya so sala buzu bana. Par hasard, au moni photo. Karine na senti yeb sa ngo mon ndeni. Bon, ils ont fait quelquefois, ils ont bigué. Voilà. On a place au monde à Mabé. Photo. Tom Sotali que non. Photo, on a pris ça sous Karine et Mikolo. Donc, il y a photo à Kalaté. N'a que, n'a ebi sarabino, parce que si on a la Chine, ou yé, que non, la baronne Jama Sala Makambu sans biso. Non, ça bien sur notre. Ah non, numéro, on a tché, et ça numéro, que tu n'as pas vraiment té, hein. N'a tché, parce que on a fait la vidéo. On a fait la direct, on a combo moussou fait bimaté. Ouais, il y a un amendé. Donc, pendant le bagage, on a oublié. Donc, le col a oublié d'être sur la trop, c'est que Emi Karine a ça là qui est l'autre côté, jamais à bomber la bise l'autre côté. Et ça n'a la ligne là, et ça n'a la ligne assez donc, boye bi qui était Karine, on a vers Missa, toi, on a au 4. Donc, on a mis ça déjà, na bino bongo et bandi de l'autre. Ça fait 4 ans et demi que ça na bongo. Donc, pendant qu'on a mon qui est anormal, qui est, n'a pas la vidéo, t'es pour boyo, un jour, les solo, peut-être pas dans et pas moto. Alors, pendant qu'on a est choqué, bino ma caisse. Et c'est vrai, surtout qu'on a une vidéo, il est choqué, biso. Peut-être, bon, on les a idée dans parce que ce qui est fait, déjà fait. Toujours, ça a une idée, dans le sens que, la prochaine fois, ce que les Camerounais, il y a lieu, le majeur, ma Camerounais, il faut na sagesse musu so kosala namo peut-être le ngosa la vidéo et live na yo moko bino na solo na senti avec ko s'excuser to s'excuser biso mi balé donc peut-être ça c'est un problème na été donc etika lindengwa ba to banga mo na photo après banga mo pour live il y a 1 heure et quelques et puis on me mis na carte de ma connaissance na yo c'est ce qui a choqué les gens. Nous allons comprendre. Mais est choqué Batou parce que Batou éviter que à combien on a c'est ça. Ma belle n'a biso 2 fois n'a biso ba congolais ezake o bandali kamuna suka sans ko ebake avant souke za la mutuna meza et bandeliza non. Si je te comprends exactement Karine. Là on a lingi yo comprendre. Bato baza vraiment choqué ezake eza place en fait place maintenant bazora plaisir na bango. Ba moni mbuma moko ezake mabe yukota. Et on a le bien pour na yo lingo sa tam sur vidéo ya yo moko
Yomoko de Mosaka Life, le Rosasiko, Yomoko, tu as parlé de ces situations. Oh, voilà, bien, tu as dit une situation, na senti comme ça, ou c'est justifié, tu sais, pardon, peut-être beaucoup de photo, mais c'est vrai, des années, aux années, avant, que là, ça va être un peu différent. Mais là, directement, live, il y a 1h30 à ta place. Yo peux dire, ils ont une place, yo peux me casser pour qu'on a place. Maman, live à 1h30, maman. Bah live kuna salaka wana pas Freddy Vegas. Wana Freddy biso to lingaka ye. Wana za montra biso attaché de presse biso là c'est différent comme ça la 2h 3h là c'est pas non mais live va mlaya ki nango pona yete live va mlaya za pona nga nozela nga na lia air ko bima nga yango moni na kata ki ezaki on peut moni mabe puisque on memi sur muto asala mabe muto lingaka aboma et pas connaissance na yo. C'est comme si on peut sur muto passe il y a ma connaissance qui ne méritait pas. Maman, nous le quoi senti si ma Karine petit moi quelque temps. Nous le quoi senti il ne mérite plus. Est-ce que il y a banda bozo benga bolo ba non ngamo kuna expliquer te non pe na lobité. Donc ndeke zana en fait c'est le quoi bolo ba on vient. Mambo bolo ba c'est le contraire en fait. Explication non pesa qui na suka vidéo. Non, explication qu'on a pesa na suka vidéo kuna ndo pia pona lede na kanda. Parce que non mon akuna mon ata muto tuna te ba maka oh nini non maman oui maman on moni ko loba na muto il faut za na façon parce que ngande na abuna lo kwa caméléon ngana s'adaptaka soko ye vers na comment vers na so na poliment on répondre poliment pour preuve que ouais bato ba monanga en face na bato ba monanga na YouTube au ka ba témoignage ba toujours Karine na YouTube na en face oui en face à moi malam parce que na ye ba ko koma ki na komi il faut na vanda na titi to il faut na vanda na se na ye baka et ermto so na qui impolitesse non l'accès qui yoku to impolité parce que bateau n'andé ko expliquer na ko répondre bon et ça bateau bando commenter ba ko bando finga ngana on a répondre à des gens na injurté pour éloigner l'auté déjà au départ ba critique ba rimer na éloigner l'auté ce que ça na moko peut-être tombe sous et dérangera et ça tombe sous et on a surtout ba na membre nanga qui chef na groupe na minute en hôpital obela na moni bana na chef na groupe ya bana Gombe bana kingakati ku depuis tongo je préfère qu'il na kota na groupe na quotité donc non ça on a pas à la Chine en fait na pas ya ba oyanga parce que neli que là tout ça mélangé au moni mais comme si so benga lo quand tu bana so bilongité non tout na temps alo ba ko ba mala muto mabe et déranger na mo raté à part que il faut ce qui likambweza il faut non ko kaka ko yeba. Ok, c'est vrai. Aux gens, la raison sur les caméras, fait tout le cas, ou peu importe, peut-être que tu quitter, peut-être comme ça, mais je vois qu'à sagesse. Moi, il m'a mis le baloba que les erreurs est humain, et puis erreur, il y a un ça qui est d'accord. Le baloba, il y a un ming, c'est que là, on a la commission de devise, que ce qu'on peut télémieux pour que ma belle continue là. Donc, réunion sur tout ça là, peut-être que vous avez rareté, tant que vous vendez, vous mettez que vous en avez place à battre sous, ou le battre, peut-être qu'il a fallu, on a qu'il a une technique, on a qu'il a une sagesse. Comme ça, erreur, on est senti, et puis ça y est, sagesse collègue. Prochainement, sur une moto, vous avez biqué, ma fan n'a eu, la Chine, ma coca pour supporter, par rapport à ce qui s'est passé dans le cas là, n'oubliez pas ton passé, il y a un monde qui peut aider à vivre dans le présent pour préparer le futur. Vous allez comprendre que pardonner, c'est pas vraiment mauvais. Tout le monde a l'ingate que soit ça, mais que c'est un peu pardonner. Et biso sur ça, la batte ma bête, tu n'as pas pardonner biso. Problème, c'est ce qu'il faut dans la sagesse. Bible le dit, soyez prudents comme un serpent. Et je crois qu'on a bossé une version babi que soyez prudents comme un serpent. Simple comme un colombe, voilà. Vous allez simple comme colombe, prudent comme un serpent. C'est ce que vous avez remarqué dans Karine. Vous avez très simple, c'est bien. Nous avons vraiment prudentité. Donc, travaillez sur prudence naïo. En tout cas, je dois travailler prudence naïo. Travailler prudence naïo. Mon serpent. Donc, ce qui est ça, c'est comme bouger comme ça, n'ingani. Est-ce que danger est ou danger est? Donc, je maille dans le cambo et senti comme Elio, et c'est la deuxième fois ça sur le même erreur. Parce que c'est pas bien, il y a star nabiso, à chaque fois, on les cacao se justifie. Donc, évitez, il y a les cacao à la télévision, on se justifie. Si on travaille, ça, je suis avant ça, le cambo, ou vendre les gens, sont des naïbes, des fans, on a qu'un les cambo, ou ça, ah, n'a pas commentaire, Bobby, problème, ils ont des langages. Ah bon? Donc, c'est quoi?
yo siko zala ke yeba ke likambo so akene bo bashine ba otomboka bana membre ba koya mabe bana gome bana kingata donc kena ngo boete pour éviter yo oya susu bando ko se justifier c'est pas bien parce que ça c'est na plus ça na to côté oya tout le temps se justifier non c'est pour ça siko yeba ba fan na yo eloko ko ça siko sala étude ba fan na yo yeba lo lenge ni ba fan no bazalaka ni balingelaka yo te ni balingelaka siko banda ko travailler non ba bi langage mabe makasi non en fait bino problème na bino bozo mélanger en fait non on a pas commentaire problème c'est parce que vous mélangez non il faut pas vous mélanger ce qui oyebi que on reconnaître que non vidéo lobby peut-être au tala quitté au tali après au commentaire quitté la zone direct yo au finga qui noté c'est qui n'a s'adresser na yota comment beaucoup obligé na bon non le ba noté maman non tanga na ba commentaire pardon yote non tanga na ba commentaire parce que ba ebisinga que non premier langage moi déjà je prends boyebi la baronne non ka s'en foutiste à qui paranaïté mais ya lobby on a mona ina ba kombo moko on a mona ate en fait au sens que ba kombo musuna na mona ke batala kayo mais bat balo baraté mais ba lobby ba lobby parce que choqué ah ouais c'est que ba kombo ba kombo on a évité non koloba na ko finga c'est des choses. Voilà, alors maman, s'il te plaît, elle a s'adresser sur 8 ans en tant que vidéo ou qui bien en loba, c'est un tangi commentaire comme ta fini non bien à la Chine. Parce que la Chine en fin gâté. Pour les Chinois, ils ont depuis, ils que Karine, oui, à Moutaloba, Karine, à Mouémé, à Kamona, ma bête, à Namouté, ma bête. Ngana bongo omoni mais mutu aofinga na ebi ke kombo o italanga non te na mona ngo même pas na ba commentaire parce que ils ont ba benganga la baron kombo nga boy mais na maska nga so omoni kombo moko boy e commentaire ka les autres ba jem ezakanga omoni donc comprenez que bato ba koti eza batu na bisote donc on lo ba pe na bat oyo ba commenter que bo sangana na kata ba chinois ba chinois te do komi boy na tangi commentaire et puis na répondre allô oyo kanga te allô allô allô? Allô, madame? Voilà la connexion. Tout est en bas. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Karine, expliquez-moi son nom, maman. Merci. Non, allô? Allô, oyo kanga te, eza pour ma connexion. Oyo kanga. Merci. Allô? Yaya dîner, place aux autres langues, dîner. Nazo yo ka maman expliquez-moi ce que comment on a fini bana nini. OK. Et ben boy. Il faut kata pas au dîner parce que malobananga ezozonga. Quand tu as su expliquer pour rappeler, hein, ou bien au dîner télé. Ok, c'est pour la dîner. Voilà. Donc, maintenant que je crois, bon, mon émission dans la salle à Saint-Marc. Il y a pas écho et zonga. Soit au cas tu appelles ou rappelle après. Ah, d'accord, ok. Ok, donc, non, yamba na noté, bozé, on a expliqué, après, non, yamba. Après, non, yamba. Donc, je crois que Bino Nyoson, moi qui surpris, Bino, moi qui surpris, beaucoup moi, émission dans ça, c'est marketable. Bah, tout. Donc, le bâton sur 10 personnes, donc, le bâton soit à 12, donc, plus de 10 personnes. Oh, bah, félicitations à Karine, on le dit bien. Karine, félicitations. Oui, Karine, boyende, zanakam. Maintenant, Karine, on le dit bien, Karine, félicitations. Ce que ça n'a pas à PCNA, idée, wana, oh, la qui s'est que, eh, stop, ok, wapi, oh, mon atos, oh, mon atin. Et ça, maman, nanga. Yem te FCNA que non, opponin zela, non, il y a musique, malgré. Il y a qui parle mais baninga ne ba comme c'est que de foyer par un téléphone de fois azangi le console en vanda atangi désolé moi ina yamba ezati na sisa ko expliquer ndi na yamba
donc yem te bisenga soit nengo poni na onzela boy otiki kozana problème na mututi boka ki langage nanga très bien na émission Saint-Marc na beke na kozala lisusu na problème na mututi na lobete ki naza na tiki peut-être na sisi problème na ngana fali na sisi problème na ngana wera mena batunsu na continuer non na lobete bonté il faut besoin 2 secondes, on va raisonner calmement. Donc, on a lobby moutouté, il y a moutouté, donc quel que soit chroniqueur, chroniqueuse, comédienne, nani, oh, oui, mec, il y a Karine Orange, na baki saki li sousou. Karine Oboye baki, il y a chroniqueuse. Na Karine a chanteuse, il y a 2 Karine. Na habité, on est d'accord. C'est maintenant le banabaki si na lobaki on émission te bu komelinga a Karim okosi côté o lobaki te. OK. Ça va na mon message les quand même ba commentaire. OK. Donc pour na lobaki na lobaki bongo déjà, c'est parce que ngana se marque ezaki émission ya temps to bazaki na ba kombo o to tanga ki wana. Problème yangana senti mama nanga Charlotte Chumbe. À partir de l'Iwa Rafato était Ibatebele. Maman dit Singobi Karim. Ndenge au sali monsieur oui c'est bien. Mais est-ce qu'on y est que oui. Bat balimisio. Mais ils ont battu sous tombe sous opi basalon mabe au kanga kanda na mutema. Ok, tombe sous à partir quand ya wana okyo sala mambu nyonso o okyo sala tombe sous pe ya malamu. Mais quand kanda wana okanga na mutema pona mutumo asalon mabe azokisa mutema nao devant Nzambe. Non. Boti ko benga. Donc devant Nzambe ezali sumu. Donc il faut aux attend yako limbisa na batu. Zoata ya limbisa donc na batu oyo bapesa yo kanda o bashoka yo limbisa bango ya tête à tête. Ezalata naba onyo so bafinga nga na internet yemo mama loba parce que nde ba bafinga ki ba message komaka. Ba message komaka botika na mnocha ba komba batu na bi mututu sauf mututé. Donc ana longoli mututé ke o na limbisa tete na bi bien mututu donc aza problème lingala. Abeti kota ko interpréter bo banda ko interpréter en anglais to na français ou en comprendre. Donc tu kotuna ebongo mutubu na tangi koma kutina bi mututu. Et maman bi naba oba finga kanga te naba oba sala yo mabe eza osa mabe limbisa nga mama na yo nakoki kotindo na nzela ya mabe te nga na ebiseke pinga bi non mama eso pa na bandenga ba internet na biso ebisingelo moko oui eso pa parce que aux envie camarade no Arafat o sele vidéo. Est-ce que er akutani na liwa briske? Est-ce que azwa ki atatan yon senga Nzambe pardon? Est-ce que azwa ki atatan ya kolimbisa bato basala ye mabe? Parce que akutani na liwa briske donc lokola azwa ki tana te. Yebake ndenga kufi bongo toza banzambe te me totanga Bible. Donc ezaba malamu nyonso asala ki eke perte parce que okeli felo ya vie mobimba. À quoi bon? Atuninga à quoi bon oza star na mokili? Osali nyonso ningisi mokili na suka na mo ero kufi okeli felo kozika vi mobimba ngai tonke mama na yo ngam na bota yo lelo soki oza bien eze sengo na nga soki oza na pasi eza malheur na nga ngam mutu na yebisi yo kotala batu te ki mokili koloba kolanda te po kaka mokili wana ebetelaka bato maboko mais makambo esimbaka esu te kaka meme mokili wana maboko echange koleba betelo wakomotia monoko. Yes. Alors star, tala ndenga ningi, tala lelo. Abidon likolo Rolanda batu oyo, soni ememaka batu na lifelo. Donc sala onga na oloba na yo, mokili ate lobi yo kota mokili te tala Nzambe parce que lelo soko kufi, okufa na motu te, okina cercle na fan moko te. Ba exemple ando pesanga ozongi sanga kaka. Na Arafat, Arafat kutu, aki na ba fan koleka. Ah merci Olga Kabelo, au signalé kaza en direct. Na penye sou kite pota kaka lelo stress eleki na bana kinga kati na bana gombe bana membre. Abi era kufi ba kundi, est-ce que moni ata chinois moko to chinoise moko bité Arafat lokwa na linga ki o mingi na kufa na keno. Non, la vie continue. Batikali na ba moi. Mais ba leli ba oki passe donc pour ba era osa vie na yo kota la pona batute au cause attends so ça ba bêtise mambo msus parce que wale musika mais là
nga naza mama na yo nga na oki omemo na mabe tene yebisa mama ok d'accord yango bomoni na lika epa Saint-Marc depuis nasala émission na Saint-Marc ça fait combien de temps esi eumeli lobi na bimai na ndako na poko na ndako ozwa basiete oyo etikalaki na coffre mage ki fayaki naki ekozwa yango parce que akende mosala na voiture eyaki na coffre voiture na ye na obima kokende na nga Bruxelles je crois na nzela donc okosa te bomona mpe na tiaka bafoto na sola toujours na ya dada oyo aza grande sœur ya basenti tosola très bien parce que na makambo nyonso oyo eleka ya dada abenganga avandisanga aexplikanga parce que ye pa fingama na kati na mobali na fingama aexplikanga soki na okesa mino apesanga raison na 100% mais aza ya basenti asola nanga okosola nga oyo eza privé ani moto ya internet te nga na ye dada tosola très bien so amoni na poste eloko akomela nga 2 fois il faut azonga kini samedi benga bila bakon nga na ozonga kini samedi oyo parce que nga na kini lo na mo pepa na ye nga na bisinga bino il y a pas de problème aux apps bisinga na Bruxelles ngabi winga na comme Bruxelles je crois dans 3 ou 4 minutes non comme na gare du midi parce que non ki ko zabilo moko lokolo za na Bruxelles pesa na adresse place aux non ya na ay bisinga ko tabi non moi oyo exact parce que na senti parce que pour na ye be kende ba na senti wana Mamie Eugénie Kassai, je te salue, en direct. Maman Eugénie Kandol. Pour na ebi ke ndenge bazana senti na oyate po ebi ke na lobisa kete na lingate 2 fois. Eleke moi mikoloat. Na mona ba bengi nga na mona kina émission o senti sa kina ken piana. Na ke moi ba rimero Karine bisoki ba kominda ko moko Karine na zemi senti o Karine non. Sera ba rimero ana ezaka ba série o senti benganga naka epai ya ni dembo. Aye bani na mona baya ni dembo moko mobali ayati epai ya ni dembo ko fuka mela ko singanga pardon je crois na yebisa ka ba chef à groupe ba baby onté na répondait te pona boya ko limbisi parce que ngamo je me disais que na nyonso o asala ali na suka lelo oyo singa pardon na boya mais na betela mama lisolo mama yebisinga wana yape lokola chaîne moko omikangi soki ozwi sous occasion ko mona e nzima ke olimbisi se libérer exacte que pour bozongana boz aba camarade te na limpe bo o coller serrer ce qui peut o to comme komana non olimbisi mutu na coin na ye distance nessa même pas de problème parce que nebi que non mon ele wapi avant na ba France kuna na ni na bango ngana komana ngapi a donc lobby area da debi singa to zana ye pour na mona ki on pour kaza fsi da ngabi non pas de problème non koma wana bat ba na numéro da bébé da na Bruxelles à vérifier na combien na komi même yemoko ala ki étonné akamo ngam na koti na pe bato so bonsoir senti bonsoir na vandi pe na kiti ale balena ba ndeko na bango mususu ngam na bengi pembeni poto solula nga nebi c'est la fois passée et qui je crois quelques mois wana kutu avant na ba mambo eleka avant ba bingana nga ba serana na ndo ya Belgique pour na kolandela ba mamna na ndo ki teli pa ya ni dembo nda ya même ya ni dembo témoin ngam na fc oya ko senga nga pardon kamela na tika même pas besoin internet et puis na fc ko pété que na limbisi boye c'est parce que na limbisi ko pété mais lelo na biso ki na limbisi yo na problème na ote na zenemi na yote na likambu na yote e kamisaki et na esengo et ça qui écoute fc ngabi Karine OK parce que na ndo sa taxi na téléphone no non comme liboso na OK kozwa babilo konanga ba ki na frère na ndo bino to na voiture to ki ko accompagner wana to komi wana libanda ba maja ki pona zwa biloko nanga. Ah là là, attends, to combien na pona zo bilo na maja kaza kite a déplacer ki na ki wana libanda nga moko nde ye ceinture bi akita azela nga ba mama Jackie après bango bakende to asala taxi na ye ya ke na ye et frère na wana ke bon ya ka frère ka po baba a frère na inde connaître alko asala moi taxi ni moi bilo moi bongo mais ba benga na ba frère tout tika ne ba maja ki pe ba omela te ba 10 minutes ba yo yana mbali ne maja ki kuta ika na ko mona maja ki bande déjà consommer yo awa yo salama be o dekona o yo ki se biso pasi o finga biso maja ki azo ki tona e alobi parce que attaché ande vraiment pour comprendre le côté azo peksa ko mo sine ke Jackie nini yo mutu mupaya yena na vandi te moto boye maja ki alobela ki parce que na moni ba to belé pe ba ko menanga maja ki aza mutu mabe non likambuso eza ya ibotika na ibotika olatsa batu nyonso maja ki alobela senti ngam na eksenga bite maja ki na limbisi po asenga nga déjà pardon donc mambona nyonso bosana ane camarade na ngati to banda na biso tambola te donc ndenge to mona ni bo eza na occasion ya pardon non que le plus jamais été parce que tu as battu
lelo peta msunga na okiozo matanga so ayi matanga na obengani te na okosa te mpona liboso caméra na sa semblant ke na obengani to soki namoni na nzela na obetaka te soki namoni na nzela bonjour bonjour tolekani mais toza na biso lisusu mwasi na mobali te toza na biso mpe bakamaradi te yake alo ndenge nini place boye koyinda tomona ndendaka na baanse luzolo bongo toza bongo te. Donc mpona koloba ke ntina obaki nasala video parce que nga moi je me disais que ndenge kaka bamambo koma ya basinapaka bato na bakidiba bafoto on ne sait jamais photo so ebimi lelo na internet bomoni ke suki okangi nakenda osala yango tomonaki bakangi photo na senti nayebeki ngai choke bino alors na place choke bino moto ayela bino yango na préféré nasala video parce que nayebi video soki nasali to mosusu eke na bapage polémique balobaki ta mosusu moto mosusu nasalaki yango na YouTube nanga mpo nga momo nayi na telefone nga mnando filme nga moko et nayaki koyoka kanda parce que ti video na bandaki yango na ebandeli ti video eleka basala na bango ambiance na bango na ba attaché bomona ke na ki toujours calme mais ndé na la calme na ngam na simbi téléphone na otanga ba commentaire et na mona le quoi ba débordaki ba o batala vidéo alobi parce que ndé to en direct bo seka en direct et sili ba commentaire nyonso ezo mata en direct ilongwaka donc peut-être pour ba commentaire ané longwe yango ba tumsu ba mona Karine lobe ma be non na lobe ma be te se na combien de niveau loba parce que na moni que bomesa na ofinga na ngamoko oui mais neti majaki ya nini est-ce que vous assure majaki ninga za na ngana memi mpa epani majaki obengani te boloba te po ezaye est-ce que ce ezaki pe bino bwenge bo bengana peta boloba pe ka kala baron na mutu na biso mais obenda nga pembeni to olobezala te olobela mais oloba nete ke bime pa na nga non Tom Sousou, on a posé au Bengali, mais Oyo Kangasoni, Otakete, la baronne Moutunangate, la baronne Star, la baronne Nalile. Moi, j'ai aucun peut-être Sony, il y a moi qui n'a choisi, en bas qui a chang à l'aise, to Acham Moutunaï à l'aise. Non, et elle a quitté à Kofing, beaucoup de Kofing, à Kobimisafia, Moutuno, Bissoni, Batutondiba, Vine, et ça, bon, et Bimabon, et ça, Batunion sauté. Namonaki et débordaki et lekaki yango mona comment ko répondre soko fingi na tangi penza Karine kizengi zoba na lubipe oui na nzimi na simi na zoba yoni bande no baki bokani sarate que les bolinganga mingi oui nga mona ebi et puis na ebisa na chaque fois je vis que de votre amour kozali boso na bino bo esala nga esengo atana na ba stress atana soli na famille na biso te pona nga na mona famille nga eza ba chinois. Et bah chez nous belé que tout le monde en face mais pour ça la question mon nga il kam nga beauté les madon attend la li pongi nebi qui attendait indi be beauté les ma déjà kaka na ba fan ba ele nga de na téléphone na butu la baronne tala maman 5e vitesse dans l'émission à Siliki à lobi boy papa manani oui non comprendre bango baza bato en fait peut-être ma coco supporter mais quand même il faut aux attendre ce que bino boye bisanga na bino mambo bandenge sopinga bonde bolobi on est d'accord nandini isopinga nande maman na nga pesenga conseil il faut que na yo que la maman tonga na banga ko sopanga devant bino nengine c'est une vérité so ki na bina yo ke bino no ke maman na nga te boy ba ke na kosi non ça le moto msupo na flatter bino ke le quoi ba chinois ba sunganga na moi ba western na ça semblant mais écoute kati na nga malheureusement que Karim Mokonzi na ramta semblant naka fausseté naka hypocrite donc oui nangi aka oui non nangi non ngana ebisa ngana maman nanga déjà ça fait 15 ans to andor mon nanate o eza 16e année ya maman nanga na poto ngaka la te na koksa inani donc dès to monani maman nanga déjà na musika abila ba tension ayoka basanga mabe ba palpitation pour nanga donc il y a pembeni na été pour na luka akufa noki non il faut na sala sengone et sengone ezaki soki apinga conseil ya mabe onga mona mona keza mabe mama tindinga na simba kisi no boya mama tindinga finga moto no boya mais so apinga conseil yo era lobi nanga pinga na verset bible en tout cas na désolé la Chine na désolé naza obligé ya koyokila mama nanga parce que ba problème so ekomi la nga next likambo ekomi bino so bosiliki bolinganga mingi pasi na ngeza pasi na bino bombonde bosiliki parce que choqué bino mais ce que bota la différence ya bino na maman nga malgré bosiliki mais na zongi na butu na lala chambre mo na maman te parce que yé na chambre nga ba malili alali na chambre mususu nga na lali mais si téléphone na ngezo sonner na ba voice nzoka ye oyoka ayoki ba voice
aya tokelinga chambre na butunde bomo to sala direct kwa na prière tina tongo akoki te ba voice nyonso na yoka abi non tia vidéo na meka na expliquer ata bato signification pardon pourquoi parce que aotala ke non oh non mon dit Karine aza leste akoki yango te parce que aza mama nanga elakisi te ke soki bino bosiliki bolingi nga tete oyo esali bino mpe bosika eza pasi bolakisi bolingo na bino tala ke journal lelo mobimba na bimi te naki na téléphone toute la journée oh non ça la vidéo est sonnée au koto est sonné au koto est sonné au koto est sonné non tu solana mona membre moko afana banda vidéo azobisanga Karine bokoko zonga na te ifaki botuna totikali kozonga na te totikali kozonga na te aucun jour bokomona na obi bien aucun jour nde baloba jamais na vie te mais nga nalobi jamais tokoki kozonga na te ya mwasi na mobali jamais tokoki mpe kozala bacamarade te bapire ke ya ndenge nini eyindaki ndenge ntango mosunaka kipire na bavie nanga baanse zolo na bajunior kabananga jamais mais a motu nayebaki oyo ekomaki ekomi ere balobi na nga nalimbisa ngai nafingaka bato te bakretche wana oyo bino bomonaka kokretche bato mosusu mpe bazwa yango kofinga oyo mpe balimbisanga nga nakoki kozala mpe lokwa bato nyonso te ntango mosusu ye nzambe asalaka yokela nga mawa malgré baproblème nzambe asungaka nga nalonga parce que nzambe aotala robe na nga te tatu te aotala motema nzambe amonaka motema na nga alors bomema nga te nakoma oyo bino bolingi yango ifo nasala non so eza malamu na osala pourquoi pas non ça là parce que nous avons bien mais on a sali je crois que ça m'a bêté et pour il a rappelé binom bon serrer ma ceinture parce que non le peut-être lobby bois qui surpris il remonte à la ceinture mais bah on peut boire que Karine a lobby ça raté Karine binemi bon ça peut surpris il remonte dans la salle vidéo na bango parce que na Karine Mokonzi lelo 2019 naza na ennemi te na problème na mutu moko te je répète quel que soit moi si quel que soit mobali na musala nyonso asalaka azala kombolaka ndako azala comédien musicien azala chrétien azala chroniqueur chroniqueuse nga naza na polémique na mutu te na problème na mutu te na sali ba polémique yana trop na moni pe mutaleke nga na succès na polémique azate na moni pe mutaleke nga na ko clasher azate alors maman na nga lobi na nga na tika nga mo pe na conscience na zui décision ya kotika boye la nga te ba fan na makolo na se mutu likolo wana ya lokwa na benga bino ya lokola o babaka ba lion bolati pour soi-même mais boya na image biso ba fan na yo osopi biso nzoka diable mtoya sima na bino non il est caté là na désolé parce que lobby peut-être ndé na ndo répondre na moni bato Karine répondait biso na ki impolitesse lelo pe na moni problème à langage lelo sko na kandaté na problème monté non répondre bino calmement mais oh non lo izakaka vérité donc likambi yango na yona ebisi bino ba surprise et silité bomona tomsu obomoni ya fali pe bokamwa kiti na sema kaka moi ti lelo tikala na konzima te ke ka Karine moko na yebeli anzima fali numéro 1 oui moto a changé kate ezanzambe nda change kate rabine échange par nga na mutu le non que le ba oui lobi pe na lobi non alors bino la Chine obolinganga so bolinganga bino faut bo edenga na malamu boko edenga na kofinga ta beaucoup idenga na koyana ba parole moko te po elembisanga heureusement que nga pe na se laissera faire te nga kuna lembaka na ba maloba te oke bandolo ba bandalo ti lobo ke bando finga o de na china osana mutu na nga na ocha pe na okoma tina suka quelque soit na okutana na banzube na okutana na ba problème na nzila o nga na yebi na ndenge nga na rafia tembe na yeba ke na okoma po mambo nyonso na lukana koma pe Dieu nzamba sunanga Dieu merci na koma. Donc, ce qui lobby n'a répondu, c'est parce que nous avons dit que nous avons une image qui est innocente, nous avons fan nanga, alinginga, il a qui cité que nous avons supporté à Kofinga, il a supporté non. Bato bokenda qui vraiment très loin. Peut-être bato bando finga baza en quantité, peut-être plus baza. Donc non s'adresser na bango. Exacte que na la Chine nyon so bolo bakari no manke biso o respectera ba fan tete. Ba fan o yanga. Oh lo ba bon déjà fan nanga te. Ba chinois na ba chinois zo nga ba yebi que chaque fois langage na ngeza ka je vis que de votre amour. Donc ce dernier je vis que de votre amour il a kisiki. En fait, moi et c'est moi monter malanga. Lelo so na changea.
et après grâce na bino bobo sani que depuis kini bino bo bafan na nga bana mambo bondole na ba téléphone la baron barando boiti wapi ba problème na batu peleki oza mwasi lobi fo balo bota la baron boete bino bat bondole bana nga bongo. Et peut-être le quoi na téléphone peut-être na musika na ndo considérer en côté na komi na poto kaka bino bana mambo bokoti sanga na groupe na réunion bozo rappeler nga Karine to sali effort nzamba sungi lelo komi na poto to lingi ozala esusi mamutu te okomi na poto luka vina yo biso pe toza to ko aider yo nzamba ko sunga yo luka vina et ala bino te ale lelo so na décider ko tika ba problème na bat na zappé tout droit devant nzambe devant famille rapona za tout droit devant nzambe nzambe to mona keta nzamba zanani nzamba mama no na papa no ngana na papa tenga papa nanga kufa nzambe nanga eya mama nanga donc oya koloba nanga na répéter soki eza ya mabe na osala te po bible elobi na libongo no monso eme mona mabe kata donc elakisi ke ndenge mama nanga so yasinga Karine ke osimba kisi alamusinga minute Karine tokeba sukola biso non sa te mais so alamusinga minute Karine fukama tosambela na osambela parce que aoluka bonheur nanga enga mona conscience nanga nayebi ke kuna nde vie na nzela prière donc lelo bat bokoki osilika bokoki ba oboloba en tout cas na otala batute na otala ba femme te na otala nano ngai lelo par exemple na lali na sapongili oyo eloba te nga Karine mokonzi na kufi na kota lola upangana kota lola te mpona senga nzambe pardon eso nzambe alimbisi nga bato na sala mabe soki lelo balimbisi nga bozo balelo ebele bapesi okakipa elelo boye na extrêmement toute vérité n'est pas bonne à dire bino mo boye la nga na pembeni Karine to linga comme yo lobanga mamno nyonso mosusu bombaka o boluba nanga malembe ndeka tonga soki ndako na ye na mbala moko te na lisala moko te o boluba nanga to lobi nanga lelo na okite mais mosusu alobi et comme 3-4 personnes na mutu na otala comment 5 personnes ba yebani te ba oloba langage moko donc c'est qu'il faut na yuka yango da salaka yango na komo sala bino mo boye bisanga surtout no beta c'était na bana mama po bana mama ne na kota kana groupe balal sanga te bana kinga kati na bana gombe po bana mambo za na des groupes kinga kati na gombe no beta c'était on a pour bande bana kati bino mo boye bisanga la baron fuli mibali mingi mobali mbalo ko laxate naza na mobali na laxate te po bino bat bosenga na wana na ka isu mwana mabe wana peka kana oyokela bino te bino bat bosenga pour que les locaux vont décider ok la baronne l'accepte bino mobile l'accepte son mobile na cheli bino na photo na bandi ko fula e ata azana e musicien te mais e bandi o yinda siko na internet bon ke la baronne mikolo comment la boy c'est bolingi pour nga no saka obino bo sipla non mais ezape ya malamu o esipil sapenga non ezate kinga na saka sengo na bino non o no sala e alokwa o ser moko chubenga chuba no sala vie ya brillante te o no sala e ya vie na mobimba. Alors, mon cœur, ça, la maramouté, le roi, tantôt, plutôt, le roi, non, mais, qu'est-ce que bini, ma bien, n'a effacé, n'a corrigé, non. N'a la kista mobali, bon, commencez quand la moni, bah, oui, et bini, awa, 10. Na chef photo, na page. Bon, moni, bah, oui, et bima, 10. Te bandi, y'a le bossé, na bandi, na te, bah, te, déjà gagné. Bah, non, voilà. Totiki po batena bano déjà gagné bat besoin direct no mo bomona donc ngana sala ka obino bosenga liboso na zakisho kana ngana mbali lelo ka lelo na poster na ba choc nyonso na zui na mibali bino mo bat bebi singa Karine toza bayaya na yo toza ba papa na yo baleki na yo po na baleki bisu ba benga ngala parole no mukolo na mais je t'aime beaucoup vino pesa nga mawa ko sala ka isu bote ko fula no isu mibali te po na déception po na ti boy mobile na yo boyebi epe bien pe boyebi mais boyebi te ka mobile nanga moko la problème vu que na fula été na bimisa de 20 minutes que mobile nanga au moins te que esuka ka entre ngana peut-être esuka entre ba proche nanga ba polingo to o azape sœur nanga a conseiller nga mingi esuka entre poli esuka entre blondine mari esuki entre nga biso 3 wana esuka ka entre biso. Mais il y a quand on a internet, on a YouTube, ce problème est ça. Au moins, tu es entre entourage nangate. Et ce qu'on a YouTube, mukil mobimba na binemi. Na ba pire. Na ba bato ceux qui kage, ceux qui banani, bango nyonso,
bayebaka ke na minute eyindi baboyani bazongani bayokani bate oyo eleki ebelelo elexi ya kolakisa te il faut sentir bate. Donc elingi olobaki nasalaka oyo bolobaka ata lelo bolobi nanga nayoki te bolembanga te boki olembanga te bino boki kosilika bongo te nde bosilikaki na no boindisposaki nanga moko journée nanga lelo nga mpe nale bien te surtout eloko eshoki nga komona ke moko chef ya bagroupe nde tosola bemanga nana aa na hôpital maa nana aa na mobali ne aa na bana na ye boyebisanga bosala bongo soki nga na bino toalangagement te boyebi teke tofungola baporte parce que même nga na boyi polémique na boyi problème boyi baki diable pas otika biso te binemi musu bobota boyebi binemi musu oyo bazalaka amona ota yebi oyo tosala eloti me bayebisika Karine Mokonzi nalingaki te olingaki te pwani nasepelaka na ye ka te eza normal mpona yesu mwana nzambe azalaki mwana nzambe ekolo mokili oyo baantichrist baza soki otuni ye yesu ayebiso mpe yake te yesu te nomanga bakoma senti te mais senti mpe te bongo bayebisi bino senti ye azongi jamais azonga senti te mpenza nde bokoma bokomprendre donc mpona kolobaka soki na yesu mwana nzambe eya na bato bandimaki te baantichrist baza na balobaka yesu aza nzambe te ye nzambe abota te boyeboye ebonga combien de fois nga moto mokili. Oh là là, Karine Mokonzi News sur YouTube, merci beaucoup. Combien de fois? Est-ce que il faut bandimanga? Est-ce que basa obligé au linganga? Non. Linganga. Tout vanda kandi to misana na biso lingana na muntu na kaka na ba qualité te non na pe muntu na ba erreur. Mais faut boyeba en fait non bloba na ba autant sous ba comme lobi to ba msusu o ba comme lobi te me ba ki choqué ba ta blessé pour na mona ba comment qui prend un langage donc quel que soit problème on a numéro nanga nga mambebele na répondre te me na tanga ka so tininga voice o mona e cha ba blemi bale ila kiske na yuki mais eza ya mulai te voice ya mulai na yoka te il est quand mulai mato il passe c'est la voice so eza mulai 2 minutes lo ba mamnyoso dia na kati na yoka so que komi ata na répondre te o mona ba blemi bale c'est qui na tangi. Donc, il a qui c'est que besoin de facilité. Donc, contact nanga, c'est facile en fait. Na seconde, mon message n'est comme au tindelinga. Donc, on a bandenge belo, sanga Karine a keba. Karine a kende, a niata, Karine a sauté. Bon, on a facilité, on a nié, c'est ça que tu as un numéro noté, Karine a Facebook répondra oui. Pour ba Facebook est comme belé à l'okuta, n'a pas général message qui est question de répondre to la likuna. Il y a on a cha WhatsApp nanga parce que WhatsApp, ils arrivent à me balader. Nana WhatsApp nanga numéro à Belgique yango yo mais na salle la mingi WhatsApp ya numéro nanga ya France parce que na ko constant na ba téléphone mi baleti fona za na sac nga pe na ko kavia sac te donc mingi pozwa nga WhatsApp nanga France mais open numéro nanga kaka na yamba ngo net bo yango izo elinga na ba appel so na bimina sac non za toujours nango donc pour no ba pardon bo mekomela nde ba bo mekomela mai. Ah, senga kaka pardon. Oko senga pardon, il y a un problème. Au bon moment, c'est non limbi sabado. But bon, senga nga pardon. Pour n'était pas dans les réciproques. C'est na choqué, bino bon limbi sanga. Na façon de parler, parce que na mon insister na langage. Bato bazaka abonné à chez mon compte, je crois, bon mon équipé live ya maman. Bon mon écoute que na maman na kutu na permettre qu'on dit ça vidéo na maman na pour asenga pardon. Asenga pardon na kombo na ye. Alors, bien, on limbi, c'est malgré vos yébilités. À ça, la bino m'a bêté. Mais bon, dans la niveau, mon thème à nous. C'est bon, lundi, voice, on a bien beau, yo, kalobi, bon limbi, ça n'a nunga. Bon limbi, ça peut Karine, ou azan, de konabino. Donc, pour nous, le bas, on a prononcé un bino, pardon, et écoutez, on a ni, dès l'on a Karine, mon compte. Non. Na moi, c'est na mobile, il y a des balles, il y a un problème, c'est un pardon. Na, il y a un alléki, il y a un bino, to comme ma famille, à part quand il tombe sur pour tous les monter. Tom Soupoto monanate mais c'est la famille parce que soutien au bino bo soutenanga bande konanga propre basala ngoti na lobi bien bande konanga propre basala ngoti tom pe barana tante mais bino bo zora tan wana donc yangwana bo mona ke na pesa bino parole même ti na vie nanga que ce bo décider Karine boité automatiquement na tikaka parce que nemi que ce le na bien boy ce le na makati ndako eza grâce na bino la Chine dans le baté ki ya maman nanga
Non, le bateau qui a mon mobile, non, ils ont bon ou y'a un membre. Donc, qu'est-ce que soit les beaux moments dans le yingi, dans on a nié son asal ramant. Ah, to limbisio. Ah, merci beaucoup, c'est mignon. Mite me kiti. Ah là là. Bon, j'ai un peu na mélanger, un peu mite me kiti de bo limbisi ngai. Mite me kiti na ki na kimia te ba ilinga kui ki banda ton no ko lié te téléphone et sonné kaka bat bazo le la ba mama kaka bat attention na mela pe nga pe mite me kita. Mère invisible, asali nini, mère invisible, kasali limbisanga, pasali nini. Non, bibi na sobo limbisanga. So de buto bando tanga ba kombo toko lala awa, ebele bazana na ebi ba kombo na bango te. Liboma Karine, limbisanga. Papa Roger, limbisanga nani susu ba kombo botanga. Non, bref, ba kombo leke belé. Ba tu nyonso la Chine nyonso. Bon, limbisa na ba ope ba chinois te, mais ba kota ka ba eko donke na bino. Papa 52 53 limbisa. Jika limbisa azana na ebite. Tobo isenti ya yo oya no na distraction mambona de to sisi. To yamba na yamba ba appel alors, na bando yamba vous permettre nga. Na bando yamba ba appel. Bon, comment na yamba? Oui, OK. Donc, ce bobé na yambi na moni ba oui wana. Donc, bon, ok. Allô? Allô? Oui, maman, aucun dîner télé. Dîner place au talanga. Ok, nous allons dîner un instant. Ouais. Oui, allô, Karine? Oui, maman. Oui, on a accepté l'immingi vraiment parce que nous, on est des chrétiens. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Vraiment, on a accepté l'immingi, n'andenge olimbisi senti, et ça vraiment, elle est au mot malamu. Parce que moi aussi, j'étais choquée. Quand on a mon vidéo, on a lobby live, j'étais choquée, mais qu'est-ce qui se passe? Mais on a commenté qui n'a pas parce que n'a pas l'habitude de l'anader. Quand les lots de na moni sous live on a dit bon na yo kaena no apé sa vie explication. On a l'ande explication on a moni qui est vraiment très bien zelo mo ko malamu. Mais là comme sous il faut pas bosana au moins internet quand ça discerner que ça na batu mingi surtout au balinga réconciliation te baza ba envoyer à diable parce que on est mélangé. Na mutu mususu aza na ye aza ndoki mais ayaka nika na internet bato bongo nde balingaka koyoka réconciliation te parce que moi je crois que mutu nyonso aza na motema ya nzambe aza na saint esprit esika oyo balobi pardon esalami réconciliation moto aza na saint esprit ezalaka sujet ya esengo mais soki ozomona bato bazoconteste na réconciliation mama discerne toi il faut odiscerner parce que on est vraiment mélangé na internet. Mais quand il y a un conseil qui coupe ça veut dire que Olympisi senti c'est bien mais azala musika na mutu nyonso pe oyo kolimbisa ezala ba Myriam ba Glody tout ça limbisa bango mais musika na parce que soki déjà mutu alakisa ki face na ye yo ko za na mutema ona ya pembe mais oya bango yebite olimbisi bango po o se libérer na bango mama nakati yo malobate non lo bango oza en ligne et puis bazo direct ba Hollande biso moni batu nyonso o bino boyebi basalanga mabe na onga mona yebi internet na limisi bango nyonso mais tozalaka jamais ba camarade soki pe toyaki mwasi na mbali tokozalaka lisusu jamais soki pe toyaki bapire qui pire jamais oyo yana leki ekozalaka esute mais na limisi bango. Oui, c'est très bien, c'est vraiment c'est bien. Nga vraiment na sepeli ndenge o libérer bato nyonso na motema na yo donc soki bango balimbisi yo te yo problème na yo eza limbisa bango. Ouais, limbisa bango eza vraiment te. Moi je crois que soki moto alingi yo alobi aza fan na yo je crois que ere azomona ngo que tu es libre de tout le monde eza esengo na ye soki moto azosepela nango te Karine il faut discerner on est toke na internet eza na bato mosusu bazata banvoye ya diable. Donc bango bayaka naka po bamona ke ero yindisi bango basepeli bayindisi mais ntango mama na yo na yo moko okotika na baproblème ya ozala ndako ne aolala na kimia.
Merci. Ouais. Donc, vraiment, je suis contente. Naza vraiment na esengo mingi. Donc, continuez comme ça, kende bongo, kende na oliboso bongo tika makamnyo so eza ya ba polémique ya yo te que le kota mamba batu non. En tout cas, le rôle boyango pe pour dire bon. Et ça, c'est tika moi quelque part après que les sous sont comme ça tout le monde le kota non. Eh maman, avant le babongo yo zela mukolo mona na lokosi après zone senga ka vidéo karibu yo lobe makambo oyo. Ouais. Maman. Il faut que la somme tassel camouillon, il faut y avoir une preuve. Au monde, quand le bagage que tu lingo sala boité, colingo sala boité, on a un mode, un lobby de atelier, et on va tous en asima. Pour tous les qui s'en a dit sur page, exact que na bandeli ya suka na problème mututé. Ba tu n'y a pas de zone bomba problème maman. Est-ce que qui batana n'y a pas de camarade donc exact pour toi qui kana kinyango. Na ba kilibala ngo ana poto tala na ba distance ba poto nde ya misika mama so na ba rendez-vous. To est-ce que na ça qui pire ngo. Voilà. Donc on profiter pour senga pardon la camarade na Jaël show parce que natanga asili kelenga on a vidéo lobby tellement na pena celle qui voice mo tellement na sili ka makasi et peut-être na ba camarade na mtazo ki occasion sur la maman na Isa Yvette vu que Yvette azara vraiment proche nanga era benga ki abandi ko silikana ki na maman botelinga téléphone maman mtanzo solana après na mona ki na maman nzo solana Yvette na mona ki na Yvette abandi olela parce que boyebi que Yvette a kofeli donc akofela maman na au monde donc et ça qui passe ramoni ki ngana na maman te tala kutu Karine ngana soni se mais maman bonga lobi na makambo au monde maman zina bible maman bandi côté atindele kutu donc na ba vidéo na WhatsApp na ba nini. Donc, mon écoute sous et le corps de Yvette, donc il y a bien qui a gagné la gamme, n'a comme un bondé, non, on a comme consolé, au monde. Donc, on a le bac, batte belé, babenga, maman Arlette dit 15, donc, au benga, poso ganga, Karim Mami, na yoki, donc, je crois que tu n'es qu'à déjà. Donc, ça vraiment est belé, bamisou, bamsou na yamba quitté parce que on a solo là-bas, appelle msou, c'est Zokota. Ndé nando so bapeli monsieur bando kota na ebike ba ya account pe ba ya aussi ka ba benga mais je crois vidéo oyo et ko aider au lena ba nous répondre mutu moko et on a sali vidéo au pour ba ki ba tunyo so ba les vraiment choqué ezala ba proche que ba to misika ezala ba misuso no ba benga ki ngate mais ba na kanda vraiment place bozo vraiment espace ata ya seconde moko ya olimbi sanga parce que ngana sala ki on habite au choqué peut-être na sala ki on m'a bé ne batumsu babi na briska qui peut-être na préparé batute mais nga pe na yebi que so na préparé batuke dans sa vidéo c'est nga pardon na sûr que mutu monte ngandima ata mon côté batumsu bon eza pe faute ya batute eza pe par rapport ya makambo oye pas choquant qui batute c'était tellement dur Karim. Là, ils ont ramoliki, mais à choquer qui bat ma case, donc il faut peut-être. Maman, maman yoka, maman, on bengi olobi wa chrétien. Un jour rappelé que à choquer qui connaît sangate que yo choquer batute, ya so nzambe pe ngala que oh sala au monde qui tam oh ya sala qui est bien. Bible bi ne juge point. Donc boti ko ba ke ya choquer qui te oh ngata msu na sala batu. Peut-être bino bo mona ka oh ya internet on a ça na coulisse boyebi. C'est ba biba bimsa nyonso. Tam su bo mona ke oh Karine ngoma mwa mabebwe nzoka tam sous senti kutu bien to juger te jugement eza nzambe maman tika afinga mama nanga afinga pe bino ba fan nanga o bolinganga oui ezaki passe mais biso to limbisa na part na biso poto za la libérer pour bible ko sarate et le bi pardon eza puissance et libéraka ngana olinga tena mikanga pona na limbisa na mutu mo boite yana ki li fe vina mo mbana zika na motu te non là tu as raison oza raison je crois que tu tazo l'occasion éternelle là et oui mais c'est na raison maman c'est na raison au moins c'est na raison yoka na raison yozo bandela kaka ke eloko ya sala non c'est comme si o la que net eloko ya sala eza balimbi sarate non est-ce que eloko ya sala zela maman yoka te yoka na pena loba te yoka na mekoloba maman maman mama yoka na loba maman o apre munoko maman bashimwa Maman na biboye.
Nako boma mutu. Nako sala o sentia sala wana. Kofinga. So baby so il faut pona. Mako yo pona muta bomi mutu to opona muta finga. Non, et pas Nzambe. Les sous mon kena munene, ça c'est mieux que ça les sous. Voilà. Siko mwende nyoso ya lisumu. Balobi pe kolimbisa baponi te ke limbisa mutu abomi tika mutu afinga kite lokwa nyoso ya lisumu seke nyoso balimbisaka lisumu grave ezate. Alors yo sikoyo o se contredit po yo moko lobi ke oui to koko limbisa mais oyo ya sala. Ngana lobi par rapport ya bato peut-être lobi bazala ki choqué que ba réagir. Maman soki te lobi mama. Soki te lobi to landa batu yaya. Ezaki peut-être bayebi ko gérer ba émotion na bango te yango peut-être ba misaki ba injure contre yo et on a lobby limbisa bango donc pas se tourner le ko le expliquer bango ezalaki na portée Seigneur. Moi je crois que motenir soit comprendre. Maman merci beaucoup na moni to se comprendre te. Maman se ngana limbisa ngadi yana limbisa kala na ngana problème mutu te. Na lingi pe mutaza na problème na ngate. OK. Bye bye. Merci. Yoka, bagomi yoka kaka. Please 26 au code mboka nini. Kati. Please 26 ya mboka code nini. Maman appelle mon keboui. 237 appels manqués. Ah non. Nzamba bolingo. 237 Yesu. Oh, ouais. Allô? Karim. Oui. Ça va? Ça va bien, c'est qui? Ah, non, je vais Belgique. Moi, la membre. Ah, ok. La benga pona lobana ke makabu ya ceinture. Toboyi to limbisa ye, oui, olimbisi c'est bien. Mais azamshika na yo. Mama wana de atoloba kiseko yoka kite, wana de atoleka itoloba mamususu. Kasi yo to loba te, biso bana membre to linga ko mingi mama. Oso to linga ka yo te. Benga te, tozo sa nini te. Yo mo to benga, so to linga ka mi to linga madena o te. Loko to linga madena o te mama, jo mayele. En plus mama ngelo la ko senga yo mama, toza mokili o te bazo te mitema bato te. Mama tika na bile ya bandako bato. Mudusi yo mona ke alingi nga bona boye. O azo préparer yo o éviter. Sala ta so place wana ngana isoka yango wa. Merci maman naliaka na ndako moko ana Belgique. Na liaka kuna pona nini pas frigi vegas. Parce que na frigo te. Et pas nga moyen na lambe zate parce que soki na lambi biloko elala ebeba ezobwaka makaka ezapeli lisumu. Donc lokola na frigo te na lamba te yango na lie pas frigi vegas. Donc tina na lia kuna yango wana na liaka kuna pani na Belgique. Kenya. Oh là là. Ekatimo. Plus 38. Oh, Mokani, plus 38. Oui, allô? Oui, allô? Bonsoir. Ouais, bonsoir, Karine. Bonsoir. Ouais, Karine, Nalingana Ipsoka Boy. Tant que vous trouvez tranquillité dans votre tout, il faut que vous ayez guerre nous débandez si cause. Donc, et l'eau comme encore, dans il faut la prudente. Zala prudente parce que yo ozoko kende pas batu. Mais batu ozo kende o baza na mutema envers yo o éviter. C'est pourquoi eloko moko ono senga na yo ozaraka prudente. Parce qu'on sait jamais yo ko kende pas mutu. Na mutema malamu o lingi directe mais mutu o kendeli o éviter nini aza nango posa. Et on a mukili o babinga ba espion. Espion kozala espion tango yo sa malamu na mutu. Espion akokota sima mutema malamu na wana. Et puis na sima mutema malamu na wana place nde akosala o mabe. Donc eloko na osenga il faut kozala siko prudente. Et yeba ki tango yo oluki kimia na batu nyonso ezandi tango guerre et bandit. Ah merci. OK, donc appel nanga, donc reproche nanga sur reproche donc participation dans les acquis à moi
Nakati nangai. Non, merci, c'est gentil. Namoni ba comment avoir na ya mobile ya Ariachou. Papa za mobile ya Ariachou. Na mobile mutute, pardon. Internet makambo. Merci papa. Ok, na sefeli makasi. Ba chinois. Comment voir na ya mobile ya Ariachou. Voir na ya mobile combien on attend sur combien de fois Nzambe. Oh masqué. Oh là là. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Ah, bonsoir, Boni. Bien? Ok, nazobenga yo à partir ya Namibie. Hein? Allô? Non, yoko papa. Nalobi nazobenga à partir ya Namibie. Naza fan na yo, je crois que depuis 2015. Naza fan na yo depuis 2015. Eza kutu héritier. Natikala kolingete depuis longtemps à la maison, mais la ligne héritier pour na yo. Donc en bref, c'est un musicien BD parce que BD biso to linga bango pour na yo. Mais na ces derniers live oyo sali ba direct. Ozalaki moi muke trop arrogante. Na kolo bana moi impolitesse moi muke faut na biso et pas na biso ba fan. Ceux qui fan à reprocher likam au CP nangote au bengi kaza chinois te au moins on répond. Papa limbi sanga kasi limbi sanga et papa kosi sa ke limbi sanga. Oza yoka pardon. Te papa limbi sanga kosi sa no te o linyolo bana yebi limbi sanga i lo mama. Yoka te papa. Pardon. Yoka nanu. Na ko yoka te papa limbi sanga kaka. OK, ça va to limbi si changer pour lobby vraiment tozaki dessus na niveau moko zo idée. Papa. Ça que yo ebi kolimbi la kiso bosa. Kolimbisi déjà, kolimbisa bato eza problème te atolimbisi mutu mais il faut yebaka bato basala mabe bakosala esu mabe lisusu. Il faut kozaka maile na bango ekenge qui fait moto. Et nous bato loko limbisi bango baki ko approcher au cas facilement bongo non. Bozabi en bon terme bonjour bonsoir vous à l'aise mais il faut qu'on évite à bango trop. Ko yebi mitema na bango te dernièrement auto osala promotion ya papa na préféré na kata live tozana wana te de atoleka ki wana etalinga tenga de ana limbi non papa na kati yo non naza désolé kolimbi c'est la kisi to bosani na besoin rappel te o te ya kwa sala ki auti ko bango etalinga itenga na otaka par na ana nzambe de ana limbi si donc live est fini nengana solo na bino message siko eleki. Donc, on a libéré Bino. Gros bisous. Je vous aime. Je vis que de votre amour. Bisous, bébé.